papa. Bazoé bisanga soko sali boyete wera ko memona potote. Ah bon? Soko sali boyete wera ko betso discuter. Soko donc ces messieurs là me disaient comme ça. Soko sali boyete wera ko salo boyete wera ko salo boyete. Donc les noms qu'il utilisait c'est le nom de Weranson. Donc par condition qu'il faut stigmatiser. Soko sali boyete au kende boyete wera boyete boyete. Qui est le promoteur du groupe? Bon au moins ba wera on a ba vena biso on a ba grand chef coutumier. Ba grand chef coutumier, on a un temple, le grand chef coutumier, il y a toujours des conditions. Là, on peut échapper en côté. Mais on a des choses qui sont musique à maison, mais qui s'est raté, on a un sorcier. Mais sacrifice, c'est un aboumate, papa. On a ça deux personnes. On a ça maman, on a ça maman, on a aussi. Ah bon? C'est un banami balé. Sacrifice, on a ce que salama. C'est un qui est somani. Soso kaka mubateka na wundi. Soso kaka mitakala ba soso kakao. Et l'homme soutient. Soka soso na pe na habité ba itiza on na monde à ténèbres na place ya bato. Ngana bike soso les arrive pas tolia kapuna. Mais konga ba senga nga soso. Qu'est-ce qui est arrivé? Que olala na bike ko olala kana ba boyo zamuta science au kit. Mambeze belé. Mangomeze belé, comme mon bail a limité, n'a la couchine bembe. Dit ba pesa nga 10 ans à pouvoir à Bouzoba, ba pesa 10 ans à pouvoir à Bouzoba, pas nani Bill mutaboka ngaite. Pesa nga 10 ans à pouvoir à Bouzoba. Pouvoir ni na Bouzoba ba pesa ye. N'est pas nga pesa nga pouvoir à Bouzoba. Succès mon hôtel. Ba pesa nga pouvoir à Bouzoba, ozana kisi, obomi maman na papa na yo mais les leçons de ces masters n'ont pas été autant à combattre. Si ça n'a pas été négocié, bah kufa kufa na famille 3 mois mabakinda. Master n'a pas musicien. Nga mona mama jamule kianza na boma papa nanga sia eko simbate. Bongo bongo ngo na kosalaka bananyango bakoliaka. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner seulement les textes. Na boma mama nanga eko simbate. Mutaimba ngo faire. Na contexte ni ne fait rien banzembo wana. Il sait pourquoi il avait composé cette chanson. Puisque Bolobi qui voyage à Poto Ezali, fout Arabiso bien, tout l'Arabie, tout Arabie, tout bien, ici il y a du miel. Pourquoi quand vous arrivez en Europe, vous ne rentrez plus Bokimara? Pourquoi Bakimara? Tout n'a pas on a Poto Bakimara. Mais au il y a qu'on y a deuxième fois pour Batimbelio, Petit Moussa Kota na famille ignorance à toi Bagiti. À Dundi, Bakota la Bonana, ça va découvrir qu'un tel. Pe ba bangeli wabi ko mekate ngana mona mi ici moi maison mais toi na wingi grande sœur na panza ba kita palais ba kita diva sika o pasola ngo penda abi faloti ka maman na biso za l'envie akola bela sa tamate militolia et le maman ça kena mabele pona yo pona misala na mezo kipe bisote soda artiste moga wingi aleki na télévision abi ke wingi maison mais qui c'est andoki. Ah bon? C'est un sorcier. Alingi Nzambete. Et puis carrière n'est que musikate. Carrière n'est que musikate. Nga oumé na orchestre wana. Nazaki n'importe quel bassiste c'était na kutaki ndekonanga orchestre na repose en paix ni Michel Bafossette. Bafossette akete okuta Michel Bass. Tobetina Michel Bass ake poto akimi. Baye Angola baye ke kozwa bassiste soma salanga eko ebende. Eko ebende tango aye pe zo simba tenga le to bunda na papa fanfan utina e pa Adolphe Aye. Tozo beta na kana kata maison mais. Tanga na kata maison mais avec deux animateurs, les ka Bill na Sele. Bill na Sele et Sili. Et c'est qu'on appelle ça Bill Kinanga qui vise pas qu'un parabole mais celui qui veut la paix prépare la guerre. Kingiriba na tindika lokito. On les a ba Kinanga. Appelle ça Bill, oui. On a ba Evre na tindika lokito. Bonjour, très chers fidèles téléspectateurs, et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, qui vous est présenté par votre humble serviteur Alvin Beya. Bonzambe, Lola et Zofta bien-aimés dans les Seigneurs. Et dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, nous recevons aujourd'hui un ancien musicien de Wenge Musica Mesomère qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien, Toromeo Kitsa vraiment qui Bonzambe na Maloba, comme
vraiment découvrir un témoignage naïe, à mémé ce message qu'est-ce qui s'était passé qui a long la maison mère. En tout cas, il n'est pas présenté. Tozanaye Awawa, na plateau na biso. Un grand merci. Naba Oignon tout bas soutenir biso. Là, je vois les pasteurs faits amis à des plus Zurich. Na bouche autorisée de l'Éternel. Na filo mokoya motema ya bivin c'est de homo depuis Londres. Puis na maman Gisèle Lukelo. Motema papa Emmanuel et na Boston bonzambe na bonzambe Lola Hezof bien aimé dans les seigneurs tozali na papa a Romero s'est présenté comme c'est pour la première fois que alega na plateau na biso. Shalom bambé. Oui, shalom, mais c'est les journalistes. Bonne santé. Non, ça va par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de fouta quand nous avons les fouta. Donc là vraiment les fouta. Oui, moi je confirme. Oui. C'est ça, papa, présentation aux anani, tu as mis une émission à Bissalolo, pour n'avoir ok, bioté, pour n'avoir ok, bota milolo, lobby, biotoko, ça là juste une petite présentation pour un rappel quoi. Oui, comme on a dit à toujours là, en tout cas Anissé, Naza Bongo, ancien petit chanteur danseur de Kenge. Ancien artiste et musicien à Notre-Dame de la Paix, dans le diocèse de Kenge. Et puis, Nazaki sacristain dans la paroisse Notre-Dame de la Paix, à Kenge. C'est là où j'ai étudié, dans la classe dans la Kenge. Avant, j'ai été dans le groupe Wenge Musique à Maison Mère et à Weranson. J'ai été dans Tambour les Valois et pas Titi les Valois. J'ai été dans Brazzaville, j'ai été à Stars. Tililonde carrière nanga esilite menaiko suka na orchestre ya mokili na Wenge Musique Maison Mère et pas le roi de la forêt qui est mon grand frère Weranson. Na Wenge Musique Maison Mère oyebana bien na komoni papa. Na Wenge Musique Maison Mère bazobe nga nzondo basse. Ah donc bana obeda guitare. Na beta basse oui. OK. Alors au côté qui na Maison Mère au commis au travailler qu'est-ce qui s'était passé que le lot que vous avez sur la maison mère tout le monde a commis prier par tant molukoki. Bon, zomona na koye bisabato bazolanda nga monde entier ba comprendre le komoko. Nazo répéter pour la seconde fois na émission mon but na kendeki maison mère koluka musala pour na lesa bana na des familles puisque Moussala on a ibi akinga makasi bato baibinga baibi que c'est un grand bassiste. Oui, mais tant on a kina kata Wenge Musique Maison Mère na sali test na katakokumbe numéro 20 na tozaki 6 bassistes. Tozaki 7 tosala test 6 bazwa bangote bazwa kanga moko. Tozaka juste na professeur Babel grand musicien Imbana Madilou minaza ipa mama Tcharamon. Alors, tant on a côté kuna, je croyais que Aronga na ebaki, yango na ko présenter, yango na ko beta pour y servir. Mais na ke ko kutana ba réalité mususu. Yango moni bit nazo dénoncer ba réalité wana. Moi je me suis dit olinga te na ko dénoncer yango pour tibana na Nzambe. Baza na bokibi ndenge bazotambola kati na mokili olobi ke ba réalité nini okota kuna parce que tout le monde ba miso ba kota na groupe wana ti lelo bazali ba évolue bien to yebi pe na nyo moko place la succès mimi base que son âme repose un peu ba réalité nini okota kuna papa to niveau ya musala ndezala ki muke. Écoutez, mais c'est les journalistes. D'ailleurs, si on a la guitare dans la maison mère, on a niveau Tant on a na beti na diocèse ya Kenge na Bandundu. Donc j'étais excellent. Taz Bolingo Fano à l'époque où il y a orchestre bassi, basala concours na Kenge na bima premier. Ouais, je vois. En plus ce que molinga na qui sasa mutamanga Titi les Valois. Amuna ba basiste bela tika pourquoi kumba inga na Gishasa. Titi les Valois mais même plus comme on a talent. Et puis bao landanga ba yebinga ba yebiki on a 5 grands bassistes. Na bandi musique na wengete, na bandi musique bo mwana. De musique za don na biso famille, et puis biso to bambala. Eza biso don za na makila za don. Eza ma talent za mokete.
et ma talente parce que n'habite à concert et na maison mère habite à concert et belé na ma talente maison mère d'abord les acquis wana ceux qui boké beta concert ba ko peut sur nzembo moko beti ba musicien ndemba na ba Lacoste ba Gianni ba Ferré que je salue tu finalement Ferré bien éduqué bon ba bengi bien éduqué pendant la vente à maison mère na moni comportement na ba façon d'être na ba JDT molopoe bazaki ba vie oyo bazali na ba discipline nga pe ndo copier ka ba discipline na bango alors ezali na bango génération moko quoi nga na koti wenge na sali premier test na nga na inde 3 na 1900 tango ba utika retour ki buisa mpimpa Linda Zizina Kadogo tala mwana bazo sa test na inde 3 bazisa yako beta bana zakinga en costume donc na sali test na bana na ba obina pe ba sa test na Jan tout ça était Cécile ga wengi bigande zakati flamme lobité qu'est-ce clair na eza makasi mais il faut ya kaka alors nazozonga nazoya ma grand frère pe ba ko na vie na nga livé ka c'est ça ba ebié wengi ba ebié question mené ba ebié ba André Kimbuta ba be Godard Motema ba bitu na petit na biso ba vite filmer ma bito accompagner to soutenir ya comme power ndi ba sala de façon que na comme power. Alors on a la samba on a été qu'un basiste mon petit basiste c'était na la samba na ba man qui ndambuka o bi mafufu ah bon na deux man plein bana masina mapila route mokali sans fil quartier de Mobimba quartier 3 toute une histoire ba ça na man plein to kuta la samba to tunsa la samba et le tu ndo me na porte témoin ba Willy Seta ba maître Charako parce que wana eza masolo ko kende ko répéter tes mains. Ce qui est très important que dans le groupe à Wenge, j'étais bien avec tous les artistes. Mérité, Bill, Céléo, on vivait très bien, Bateka, Lacoste, on est en tous les familles. Et dès que la joie est pas la biso na masina, tina palais, Kadogo, bazoa tina palais, va venir à Barrive Monon, va appeler son bambongo, quoi aider bon pour on était en famille. Toi nous vivons na Wenge na famille. Kakol, on biso bien avec Yama. Tout va na Katakoko mena Kakol pendant 7 mois, c'était bon. On a problème on est en famille, la flamme, on est en famille. La police star, on est en famille. Mais le problème c'est quoi? Le problème nanga ezaka que bandiko nanga puisque na moni bato so ba sabe intervention. Botika to mesana eka na mabe wana te. Nazo ko attaquer yete. Moi je parle na banda nzambe. Bana nzambe nazo talisa bino onga na moni. Ceux qui sont d'accord, c'est l'enfer. Pour journaliste, ba se retrouver. Papa journaliste, moi sans ndumba kolo na matembele, moi si on peut assembler à l'oni matembele, nous sur bota. Puisque ça nature mabele. Mabele ko lobate ke matembele ekuti awa, eza ndumba. O ekuti awa, eza mutasambela. Nous sur bota. Kombo la ngomate matembele. Mais un jour moko kaka bakotala ke matembele oyo semence nango provenance nango ezaki boy oyo semence provenance nango ezaki boy c'est ça la différence kosomba ndako kokende poto kobeta disque eza kokota lola te c'est que nous cherchons d'abord que royaume ya Nzambe ezala pona biso bana Nzambe nga kutu na bandi na église na saki erreur moko grave na senga kutu ba fond pardon na bandi na église na basango qu'est-ce qui m'a poussé na longo na église na kende suki quelque part. Donc na longo na kati ya nzela ya Nzambe na kesko bikenda kenda mwanza na ngande yango eki kosukisa nga na nokuta na makambo na kutana nango. Alors quand je suis rentré na kati église maintenant na bandi ko beta musique le Saint-Esprit m'a dit que oyo kutana nango kuna soko oyebisi bana Nzambe te okobebisa mokili bana ebele ba kufa nde nazo dénoncer makambo oyo manager tozali na kata la samba ndiye ya wana binganga nzondo mfuma il faut voyager il faut que poto et ndenge za wana il faut sala boyo beta ba disque eloko moizo zango na zangi nini o il faut sanoka na kosanuka ndenge nini il y a beaucoup de émissions bana poto monde entier na za étape page par page on a aussi la bino suko za page monsieur spécial pour découvrir ma bébé na kosanuka suki ndenge nini peu d'intervention tindenge ba ayeko la sanga mbuma moko mokebo ya pembe nebi pe mbuma ngote tubimi wana tozwi taxi tina njili
comme pas grand moko boye ba pesi graine wana ba teki graine wana na $250 bazumbo nga graine wana basimbisi ngonga tulungo ona tina masina na quartier 3 en face à station bar moza kana to vandi to bandi komila to meli nzoka autant ba melisa nga po ba travailler nga esprit après komila nde ba yebisinga somba enveloppe na somba enveloppe somba don sangria na sombi don sangria au mona tomela ka rouge nzoka ba utiliser ngo d'autres pas makila les sons oui donc kaka bateka na la maison on a la monde na bango de 100 ya mutu to komi na Pascal na Bekatef ba bi to kenola na hôtel mo to zonga ndako te to komi na hôtel wana to lali 4 heures bala musinga to kende ere koki to bani pe okende si to koma boy pa pasteur nzondo oyokoluka mami wata sune suki ya mutu etelemi ngamba moko mpona azali na suki na ngai ezalaki nwani suki ya molai nwani mami wata su ndenge nini navandi kaka ozela omona ye azwi bouteille moko ya monene aye akitisi na mesa je trouve une femme na kati ya bouteille wana azotala ngai koto mbisi alors comme navandai na kitu bapesaki ngai na tapis rouge nazomona te ndenge nini nakokima nakoganga mpo nakobela mpe liboma c'est un pasteur monene comment on est pasteur wana mais c'est les journalistes nauti oyebisa yango bato na bémission nyonso naosala nauti koloba yango ke soki nazwi appui de sécurité na bakonzo bakoprotege nga je suis d'accord ya kodénoncer ya kotanga kombo na ye aza pasteur aza na église monene na quartier 1 na commune ya Masina aza na église ya monene bandimi bakota kuno kondima te mais pasteur azali nganga aza magicien yinde apesa nga kisi pona sa makambo deuxièmement tanga yeko sala ba cérémonie na yaki kokutangelo mona mutu na kati suki juste pour cicatrice yango yango tanga kotinga biloko wana ebisinga misapine komi ya nord misapina ekomi ya nord nde na komota misapina mona pe orte mais na ndo beta ba concert mais apesi nga condition mbongo nyonso bakopesa nga il faut na pesa 10% avant nalia yango donc comment eka bongo tobeti concert mona kermesse ya papi mpiana oyo ya maluku aza na gouvernement provincial tobeta concert na kermesse na papi mpiana ayebisinga kende lobi ya kozonga na maluku na lokelo mbongo nazonga na sécurité nanga afuta so chambre tolala le matin apesinga sur ba 200 000 à l'époque nalia mbongo wana te na yana mbongo inde tina ndako ya pasteur na longola 10% na pesi après nga na kolia mbongo la punition nazali na yango wana alors eye kosenga na deuxième tour na somba soso na fufu na matungulu na mema mwasi na lamba pe tolianga na ye parce que au moment où senga nga soso wana na somba tolamba tolia moi na grande sœur na nga se aziki moto l'internat moto sike uti ebaniti moto ebandi na makolo ti awa bato bazwa ye soin na kenge eza bato ya UNICEF au même moment papa abotinga côté des hôpitaux malade ezate et papa aza na mbete hôpital parce que famille ekomi komitungisama nyonso ezosama bopwani est ce que eza bato ya maison mère obe bana baosala biloko donc on ne savait pas bana bazopréparer plan wana eya kokoma nalala mama na ngai nalala mama abotinga nasala ne rapport sexuel mpo kana kende poto oui maman abotinga nalala ye nakushe na mama na bacondition nalala mama abotinga mama oyo abotinga oyo abokolinga banda bomwana ntina koma na age bien aimé soki eza na moto aokanisaki ndenge namoni moto mosusu akuti oyebisanga bi soki ozoluka mbongo ya kofete nango noel luka mbongo na yo me koloba makambo ozoloba te te nga aza fonction yango nabi neko journaliste abi na émission ke nzambe lolo ezofuta au moment où on a fonctionnaire à l'État, on a matriculé. On a mis sur journaliste, on a matriculé. Au carte, on a accès. Compte bancaire, carte, on a banque, on a accès, n'est-ce pas? Carte, on a chef de bureau, il y a première classe, dans la sous-division. On a enseignant à su.
balobi na français, chaque chose a son temps. Ce que je suis tenté de parler ici, nazo dénoncer makambo mabe na christianisme onga na kutai nango et pas ya pasteur. Donc na kutai na makambo moko et opesa bino pasi. Tant ozula na ona ndako, il faut que keba na l'église toujours nous sambela. Donc pasteur ayebani na yeme a travailler na ba musicien azaneti nganga quoi. Ye moko pasteur aye ko laksanga na kati ya ndako na ye alakisinga bilamba ya sika ba chaussure na ba parfum abi ba musicien belé bayaka ipananga ba musicien belé bayaka et puis siko ba passe ba tumsu sobe ko lukaye ba kuté na ndako te rendez-vous à pesa en église so ba une église ba continue en prière ba sisi prière so ba sisi prière après na suka ta ba kutana na ye a pesa ba rendez-vous. Ba rendez-vous on a pesa bango ba kutana tant ba kindaka moko ya bango so atretaka moko a travailler na ba kisi do satanisme diabolique on a besoin vrai et vrai ceux qui n'a eu soutien de sécurité ndenge na pesa ki na émission tuluba na kondima na tanga kombo pasteur na tanga kombo no na émission zoya karaté na zo tanga kombo no tanga pe kombo église na yo puisque ba preuve ezali. Mais l'État va protéger pour nous un souci que bana nzambe balongwana bobebi pe na mitambo yo ya satana o izo sama na kati ya l'église puisqu'il y a des bons pasteurs qui font leur travail na bonzambe ya solo baza salut na ba faux pasteurs baza ba dit la banganga o baza basali l'église pour ba bebi sa réputation ba vrai pasteur. Okay. L'homme de Dieu n'a posé une question, mon papa Yelinganam. Tu parles aux confirmés, bah propos, mon père misé, bon Jacques, en loba qui na témoignage mon na poto, en lobby que non, bah bébé ça y va na n'enga bakisi, bah n'a pas vu sa carrière na ye, à coca na ye qui c'était on est aïe pas Jésus, na la naï peine comment et bon l'autre en lobby que pour na ezalaka on dirait que cortège ya banganga ba musiciens baza kuna bazana kis kapa ya na utu kolana témoignage na poto alobi ke tamba memaki bango na Londres baninga ba sacrifier bilo moya ozo confirmer que place uta na groupe uta te kis ezali. Non, ce artiste moga wenge aleki na télévision avec wenge maison mère kis ezali andoki. Ah bon? C'est un sorcier. Alingi nzambe te et puis carrière ne ke musika te. Carrière ke musika te. Nga ume na orchestre wana nazaki n'importe quel bassiste c'était na kutaki ndekonanga que son nom repose en paix Michel Bafossette akete okuta Michel Bass to betina Michel Bass ake poto akimi to baye Angola baye ke kozwa bassiste so masalanga ekwe bende tango aye pe zo simba tengale to bunda na papa fanfan utina epa Adolphe Aye to zo beta na kana kata maison mais autant qu'on a ta maison mais avec deux animateurs il y a Bill Nassele et Sili et ce qu'on appelle ça Bill Kinanga qui vise pas qu'un parabèle mais celui qui veut la paix prépare la guerre Kingiriba na tindika lokito on les a ba Kinanga appelle ça Bill oui on a ba Evre na tindika lokito on appelle ça appelle ba Kin naza kuna ba marchandise naza na ba marchandise mais na kopé sango sous bango te plus que ngana bango contrat et ça a susté mais côté respect na kata maison mère vraiment là son avis que na musicien mona wenga mankanga bia ba no respecter ngate wana boy tena boy quel que soit héritier J3 aux petits même voilà petit na fabricas que tout mon conçu na kiti na podium mais lui ta gangelinga mais ok azaina matière donc nazaki vraiment respecter moi aussi je respectais les collègues. Donc, dans une éducation, on a qu'on répond. Depuis que dans notre église, dans le monde, on se comporter bien. Voir même les petits, les danseuses, qui tambo, voilà, aussi, qui tonga biloko. Ou la tibia, mais moi je disais, bon, je vais m'humilier pour na simba, mais bango, bazan la impolitesse notoire, l'éducation, bazan monter outil dans la famille. On a une éducation, on a mis quitte ici. Comme quitte, on a pour nous orienter, on a appelé dans sa source dans le monde on a dit papa toujours na émission na biso au lobby que ba manager a memakiyo et pas pasteur au kazanga na nyama memakiyo tangi pe comme manager mais muta memaki ngape ebi tina sa émission peut na téléphone na zanango c'est mon vie azape na machine na ebi na paye na bango
Nemi na parler na wana basi. Ah, ya kaka maison mère. Ba couple na ngona. Ba ya kala na lupongo weka na maison mère so ba ye ba moni peto esika na tala me ba faire esimbate ale ba zuyo. Ba ngonde ba maison. Donc couple na maison mère ya ngona. Ba ibite ba maison ba kumba batu. Papa tika mutako sauter. Nga uti wenge maison mère. Ba petit beli baza kuna bakuta kana le ba bimate point. Ba betati. Pourquoi ba betati? Yo kasi ba musicien ba yimba siko na wenge wala ba yimba ba nzembo to mona ba succès ba na succès te yo mona à l'époque ba kibwisa ba alerte générale vocal à pamba sur la cause à sali vocal à pamba Serge Mabel à sali vocal à pamba héritier à sali tikala lelo baza kuna na minute ba sala ba vocal ti ba yimba ti ba vocal ba sala ne ekomate pourquoi ils ont commenté parce que bazana niveau on a dit ils ont commenté bazana niveau à sacrifice. Ah bon, ils ont aussi appelé à sacrifice. Mais wenge d'abord les nzete wenge babuka bakata nzete wenge na machete te ne pas sur la pète so ne pas sur le quoi ça mukoni il faut na ba si wana titi quoi wenge on les entreprises moko black tea. Mais papa toujours tozokoba okomi pa nganga ya pasteur ba initié yo ba seigneur sacrifice ba seigneur ba sacrifice ya banani o que yo zo reconnaître to pesa ki. Mais sacrifice ba senga na bomate papa na boma na pesa deux personnes na boma na pesa maman na pesa na mwana nga mwasi. Ah bon? Ba senga nga bana mibale. Je vous dis, messieurs les journalistes, émission Moussou Narobenga moi na Gilles na kwa na e alongoli bilamba na ko faire passer une émission mokiliba tala ndinga zika moto. Je vous dis c'est honteux, c'est très malheureux. Parce que tant ba seigneur ba problème e banyo na ba seigneur ba sacrifice après avoir conseillé na yo au boyegi directement ou qu'est-ce qui s'était passé pour que on se retrouver le lot na Bonzambe. Bon, Dieu sait comment préparer, Dieu sait comment pécher. Nzamba la maeli pour les cabatons sont mokili. Dieu est très intelligent. Vous savez, quand ces choses-là ont commencé, pour na zonga na fufu na biloko na soso, pour puisque ba sacrifice on a ce que salama. Ba seigneur qui ont son mani, soso kaka mu bateka na wundi, soso ka mitaka la ba soso kakao. Et l'homme sostenzo ka soso na pe na ebité ba itizamo pe na monde à ténèbres, na place ya batu. Ngana bike soso les arrive pas tolia kapuna mais konga basenga nga basoso. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai mon petit frère azapé missionnaire na CFMC papa et maman là. Alors yé les kinanga wana azai na Afrique du Sud tango yoki makambo wana a travailler na kibonzambe atindeli nga valise ya bilamba atindeli nga $500 atindeli nga na ba téléphone ya sika. Parce que pour nous biloko wana albi muto ena biloko wana zo pesa séminaire pa mamolangi. Donc il faut qu'il ndekuna olanda na séminaire wana. Soko olandi séminaire wana après séminaire ndi bokuta naye ba opesa ba coller. Maintenant si longtemps zo va na kit na église zo kamatea. Oteli mabito brisé, to telimela, to sambela, to bengana, to longola zo koyati. Biloko so peso longwati. Conscience a changé, Saint-Esprit a travaillé, le mécanisme a changé. Alors, tant on est que vous avez le formé dans le bilamba, on a un vandi. On a un kisi, on a défrisé un souki pour nous avoir une maison. Très bien. Mais maintenant, on a défrisé un souki. Moi, si on a une mère, on a un salikop. On a un kisi, on a un kisi dose. Tant que tu as souki ba si ko travailler na souki le temps que na pompe pas ko langa mutu souki ne se saini et katani moni je ba sala kinga tant souki katani me suis dit oh bukati na souki na ngabo poani maman na mswabi do dai ka soza mbali kitoko kota kofka ni mbali so bakataka est-ce que pourquoi linga ka souki tant que kauki na kesalo tant na kesalo bakati na pelouse na moni siko différent na bande ko na maison mais kuna baibele nga suki bile ba muna nga suki ko kata et na robima bien te alors na saki 4-5 jours no ke sur la sambate donc ke so capté ndenge nzondo mona te ba masa ko mobenga nzondo ndenge nini bu ya ba concert ko mona ba kebwe
Au dernier concert dans la maison, mais presque concert, on était dans la GDA. Au Yogaka, ceux qui est boloté, Birona Yakufaka, Boinaboya, tout était dans la GD. Le concert à Souka. La 6 concerts dans Epengaba. Donc, Wenge, ils ont mystique. Taba Katinga Suki, on a bandi Pesoko Kindete. Alors, je suis allé voir les pasteurs. Nous avons sous pasteur Telimbi Sanga, au pasteur qui a pour le pasteur, pour finir le pasteur. Mais, Azeb Sangani, au yo, le coup là, comme on a temple nanga, ceux qui ont zongi suscité, condition on peut sauver les liboma. Ceux qui ont libéré les liboma, au yo, peut sanga mbongo, en plus qu'on bête à l'issue de l'orchestre, c'est mourir à moquilité. Voilà, pasteur, on a ébissé. Cela veut dire quoi? Parce que tant la maison, mais qu'est-ce qu'ils font? Faire la salle, tu billes la course. Qui n'avait pas fait, il n'avait pas voulu. Mais comme après ça, la condition, je n'ai pas eu le temps de rentrer là-bas. Donc, na PC Mbongo. Na PC Mbongo, c'est bon, ça va, ça va, Nzambi, na obéta sous la musique, on a été. Donc, on quitte sa voix pour la bonne de la puisque lui avait des démons. Bakolandanga ba démon ba betanga or que lelo ba démon na baza suna tango pour ça a dérangé qui pour na ba sacrifice à semaine du côté kasi justement des ba conditions quand j'ai refusé de ne plus jouer de na zongela qui mais j'ai pas donné tout ce qu'il m'avait demandé. J'ai pas donné la PC qui sauté na PC qui sauté au coucher qui peut na maman non aujourd'hui ma maman elle est en vie maman n'a pas en vie. Après de ça, famille nanga bazu grâce moko boy, ba grande sœur nanga, la vie faut dire la vérité, nous étions des locataires. Mais tant ba sombi le pont, ba dit toujours somba le pont on a pour na maman. Ba sombi li maman le pont, tant maman qui na le pont on a côté ba grande sœur ba sani. Ba bandi ko vendre le pont wana. Donc na sima ya maman, ba na pe toujours eloko moko budong, maman nzo alaki eli pamboli na sona katali bota. Maman zaki lipamboli maman abokolinga banda mwana moke tu na koli atangisinga ba classe alinga ite abominga ite a sacrifier nga ite bon au comme na niveau mo pona ba sentiment ba plaisir moko satanique démoniaque ya mokili ka poke poto ke le ba tubezo ke poto te pona Covid-19 ba tebe ba comme ke poto pona loterie gratuitement c'est que Dieu est capable de mettre na poto 5 foot ata 100 francs tout monde on a loterie des loterie parce que mec no bomaga maman nanga na longolé sous-vêtement bani neni pour longa maman nanga sous-vêtement na coucher oblige vieux soit des permis que na éviter au porter plainte en justice pour kangi ba au sambina mais la Bible il faut pardonner wana Dieu na nous obéit vieux wana te vieux pasteur wana te o église ya masina wana te azo pengi sabandimi bato baza na Saint-Esprit na masina bandaka quartier ti osuika na siforko ceux qui vont sembler nzambe bien à hôtel sabino pasteur on a beau quitter église on a kabino moko tina olo ba boy batu musu ba comprendre des pasteurs ni OK afana personne no base tozo ko bana émission na biso tant ozo beta di solo c'est comme si que la faute na bino ba musicien o ke boyara na wenge bozo ya pona ke bo simba ba kisi rivalité wana makasi eza nango faute ya mukolo mouvement est-ce que wera tindi ngana zwa kisite mais wera ndaza pena ba prescription administrative à un groupe naé qui est le promoteur du groupe bon au moins ba wera on a ba vena sona ba grand chef coutumier ba grand chef coutumier on a ba temple ba grand chef coutumier il y a toujours des conditions là au chapeau en côté mais on a toi c'est sobi que wenge musique à maison mais qui s'est raté bon ngana mono sorcier comment ça nakotala bakisi ya bato mosusu bazwazwa te naza mpona ko dévoiler ba secret na bango te po bango mo basala pe ba repentance ba kotubela un jour je peux connaître j'ai des informations ba masa nga ba kolebe ba simba obe ba bisanga yo simba ndeni na siko nga pe na moni pe ndinga simbi ndingi passer le succès ke poto alors ngai toujours nazaki na système ya kozonga mingi na wana ki limité pa basango na première basango nanga bazaki wana na ke kosenga ba conseil ba prier pour nanga ba pesinga ba verset biblique na sambeli jour ngo suna prier na podium na tongo na bazo kitanga na podium mo basina ndo kutanga na bokitsae ba kitanga na zonga sumesela be lobi na mataki ba bengani ba kitanga ça doit être comme ça donc basango wana ba bande ko protéger nga ba prière ya destruction ko ndo pesanga mi ba pisom kaka ba verset ndo pianga ba pisom na soza bitumba David
soki ntango azali na baproblème ande kokota zamba kosambela mpo nzambe alongisa na bitumba wana. Alors ce que moi j'ai constaté que nzambe akolongisa nga. Alors une fois navandi na restaurant mon na 7e rue na koti na moni ndeko nanga journaliste Marius Munga. Pour nga nasala ba interview mingi na Marius à partir ya Kingi tant na une église catholique. Tant na ota kobeta ordination ya Monseigneur Gaspard Modiso. Tant na beti ordination wana après ordination tokutana Marius tosali moi asali nga interview. Tant na kuti na restaurant wana na moni pe apôtre Tamboliko na restaurant. Madame abisinga biwana pasteur na biso. Pasteur na yo tokipisi mbote tant topisi papa mbota betinga 3 fois na mokongo. Tant papa betinga 3 fois na mokongo papa kinga na tikali. Ndeki appel. Otindingo moninga na zepa Tamboliko na beta 6 séminaire à 6 mois na beta ngo na beta séminaire à 9 mois na beta ngo 9 mois. Na beta séminaire il y a 12 mois et pas apôtre Tamboliko na beta yango 12 mois. Siko to na séminaire il y a 2 ans. Ton a séminaire à 2 ans et puis à partir de là Tamboliko ndé ayi ko sa sans inscription na Zoé collège il y a Mashibashi Bolande wana ndé na ayi ko sa la théologie pastorale grand professeur ba ko tangisanga ba pesinga maeli wana ndé maeli wana sagesse wana na intelligence na eza ko édifier bana nzambe à travers le monde bayeba bakotambola ndenge nini omoni ba master belele na wenge lelo na musique na ba orchestre tout ba monde ba kanga basuki bazo tambola bongo via mantolo basi bakabela kayo kovandaka na baba po vi wana eza bisenga senga mona ka musicien boye mso atamona karka maita senge papier vie karibiri ezate na kata atamona basa bandumba mso atamona batumuti na te donc eza pena escroquerie na kati cheneta moi ça va to senga okina okimi na mona mona ebele na la samba wana bazo ko lela biloko na bango bazo déclarer na ba musicien mususu donc eza ba comportement malamu eza kuna te donc yango na ngale bisa na ba jeune nyonso ba artiste musicien ba olanda ya monde entier quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra. Donc Pierre tango akutana kana Jésus ayebisaki Yesu te ke Jésus atunaki pourquoi za kolemba bo ayebise non na péché butu mobimba na zwe logote donc vignon soto mena okanga basuka yaki via butu mais tango Yesu ayebisi ke zonga kaka siko péché ki na butu ko zonga na boîte na tongo ayaki na mbisi plein et tout moni kut na film Jésus kuta simbisa ki fili wana pona ko tombola mbisi. Donc mbisi wana ni ko za ke so za pas Jésus Christ, il y a l'abondement, il y a l'abondance, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a la production, il y a la guérison, il y a toutes choses. Deutéronome 28. Si vous respectez mes prescriptions, vous serez bénis, vos troupeaux, vos enfants, vos maisons, tout consort. C'est pour cela moi je vais parler aussi aux enfants de Dieu qui sont restés. Bolanda vinanga, bolanda lokolonanga. Ce que Kojak a dit c'est vrai, ce que Flamme a dit c'est vrai, puisque Flamme tanga oti poto aïe la samba na Bible. Moi j'étais dans la samba na podium. Flamme a pesi mbota maboko, nga kuna pesi mbota a pesi mbota maboko te. À Simba Bible, c'est là où j'ai compris qu'il y a une grande séparation entre Flamme Bissonae. Bah Pessier guitare solo à Beta. Il a joué ma bête bienti pour dire qu'il ne faut plus rentrer là-bas. J'étais là dans le podium. Donc Nathalie Flamme Gapa vraiment na wingé na évité ce qui na évité soliste na quoi na sima a corriger Flamme azate. Sera comment ko beta bien wana tezo simba di souste ezaki confusion ya Nzambe. Les confusions. Autant que pour il fallait pas être sous la samba. Fallait pas zonga sous wana. Ndé na autre monde na kalate, fallait pas zonga. A beta ki me ndenga beta kate. Pourquoi? Azalaki na danse wana na nzoto susute. Azalaki na spiritualité wana na nzoto te. Azalaki menana ba problème ya Jésus. Azalaki na esprit ya Yesu que nous devons jouer avec Jésus-Christ. Le flamme azalaki na esprit susute ki wenge te. Maintenant Jésus na Bible a beti be simbika te we rate a mutubu abia wanate. Donc cela veut dire quoi que il n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous. Donc si nous voulons prêcher le monde, dire aux gens, à tout le monde que moi je suis chrétien, écoutez, même Moutouma Ibisingako, vieux Onazabu était, musicien, civil, bakota na l'église, un tel assemblée pas pasteur na so. Na Ibison deko, nganga pe akota na église. Ndoki pe akota na église, muiba ya na église, église la place ba yamba batu nyosoti. Na bandumba na batu nyoso. C'est ça non? Donc il est pas zoé wana na bongo na mutema te.
soka bongoli mutima ko changer les côtés akotali sabino place ni ya kokende ngana bongola mutima soko lukinga na adresse pas tambulukoki komonanga. Donc l'homme de Dieu bando bazolanda biso parle au lingolo baké ceux qui ozo la musique ya mokili oza na succès oza na bakisi ceux qui oye pa na nzamu fotika koyembela mokili. Au place où on a une réponse technique, tant qu'un technicien, on a une réponse technique. Cela veut dire quoi? Dans le cadre de l'église, les gens frères qui sont ici, selon moi, la réflexion dans la musique à Mokili, dans la Mokili à Kamoko. Mais dans la spiritualité, dans le système de composition, à penser de tout le monde, à partir de penser. Si vous avez Nzambe, vous avez pensé dans les années. Si vous avez la basi, vous avez pensé dans les années. Mais si vous avez Nzambe, vous avez besoin de kisi baza, vous avez besoin de occultisme baza, vous avez besoin de science occulte bazali. Donc, pour le moment, koyoka musique ya Nzambe, koyoka musique ya Nzambe, ba musique yoka ba deningonde ba beta kala. Yo zali, yo sopona ngai, ba nzembo wana bazaki inspiré na Nzambe, ba musique musu ba frère mbuta kamoka ba beta. Ils allaient inspiré pendant la bonne Nzambe. Wana penda ba beta musique Nzambe. Mais siko tango baye komona bisengo ya mokili. Baye komona biloko ye ko envoûter bango. Ndenge Satan alandaka Jésus Christ na montagne. Ayebisi Jésus fuka melanga na peso biloko nyoso mokili. Yesu lobina yo na biloko na bozo ka partenaire pananga. Mais siko ba musicien bazo kutana na bomengo et non conviction ya Jésus. Nde omoni sika bazo tengama pona zo succès pona sala bo nde omoni ba pasteur ba musicien ba côté politique pour le kamongo ki Nzambe na Bible azana mbongo ebele akopesa yo. Il est riche, c'est lui qui donne tout le monde au monde, n'est-ce pas? Dieu est riche. Mais comment on a le mbongo yo mutanzamba yo Nzambe na mbongo na ba politicien na gouvernement. Donc ça ne se fait pas. Biloko onanga na dénoncer yango eza pena faux ezo simbate ezo sala mamalamu te oui. Frère na biso nzondo base bande bazolanda biso olobi ke o confirmer que témoignage flamme après ce qui n'a poto que banyaki ba dexé na Londres va sacrifier eza ya solo olobi ke tant flamme kapaya azongi awanakin akoma ko beta bita ezo simba di susté na podium où azo regretta azo ningisa mutu. Deuxièmement, yo pe série mo ba ma o kitso na podium. Ezali ki ponani. Parce que yo lobi ko zaki meilleur, ozali na tano bana ko beta makasi. Mais comme série mo oyebo ba non, ba pèse consigne à mata podium te ba kitissio. C'était pourquoi? Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je venais de dire tout à l'heure? Cela veut dire quoi? Tant on a outi na ba sango na première, ba pèse nga ba prière. Tant on a sali la prière, on a et sali contradiction et se contredire na ba système na quoi système de connexion. Tout un monde de mon côté. Donc on va voir même temps on a aussi besoin de délivrance nanga na zaiki awate spirituellement na zaiki na Irak. Moi j'étais en Irak. Ah bon? Dans Irak, au fur et à mesure de la prière, na mona kaka ba fungoli, na zaina bana basi mo kuna mindele mitakala bisonyo sona se ya bunker. Alors à un certain moment avec babi ye bobi misaye oh ye nani ye yaka na telemi mutakala kuna nazalaki na ye ba bisinga mata eloko na mata eloko osimbe yate do ba matanga espace na matine espace ou babimisinga na tio moko netami ya mutuka pouf na kokoya wapi na rai na rai ya masina na mapela physiquement tondo non spirituellement na monde révélation est monde à ténèbres tant que église nzamba comme taliso voilà là où tu étais puisque la Bible c'est possible. Jérémie 33 invoque moi je vous révéler oui makamonati ba olaction nyoso za caché vinao na koyi wana bouf na la gomme na kilote na sutuka bona pongi wana nazana veiller et pas momolangi wana nazana veiller to lali kuna to prier moi ko lala muke na lali nzamba révéler nga makambo de ba délivrance. Donc na ko tika ko flatter mutu mokote mo tiko flatter mutu mokote wenga musique maison mais ça orchestre grand frère nanga mais
Ah non, 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 non. Parce que tant le mouvement, il y a grand frère Nayo, tout le monde dit Jacques a dénoncé, qui Flamme a dénoncé, et bon, l'auteur, l'émission Mokutarubi, que Kuna et Daba musicien, c'était un cortège, il y a Banganga. Donc, les musiciens, Moussoubayana, Banganga, Bangwana, na répétition. Parce que yo peut koto, yo peut dénoncer Moussous. Et pourquoi non ça? Mais je vous dis, vous avez la contredit, Bomboko Jacques. Aza mwana ya vie nanga Nico Bakongo ti. Aza militaire une opération Dragon, tindi ba mateke na wingi na équipe 2. Ala une équipe 2 on tient équipe 1. A comme une équipe Sozaki. Ce qui dit c'est vrai. Écoutez, lorsque nous voulons dénoncer les choses qui ba makamba bé poto kena bolamu, on va craindre que moi je suis avec Jésus, avec Dieu tout puissant. Qu'est-ce que tu vas me faire? Avant bomanga il faut le connaître au simba Jésus. Pour la carte Wenge, il y avait des conditions. Moi, on m'avait dit, petit on a que semaine les autres on va singler noir comme on va singler ya rouge ngana luka des singler mais ti Wenge na le luka bala taka singler noir ya rouge kotate bo ba singler ya rouge massa yo tinda ngana sombane moi blom suto kota ba détail de to on dénoncer on simba malem le photo panza ma compagnon sur ya bangango ba bebisa via bana bato puisque le son na maman nanga ngana la maman nanga yo la maman na yote maman na botayo olala été soko nyokola na vie otika na mboka la na toko o pensera pour na été c'est ton problème mais aucun de routine ba kende ko kotsanga science muka mabe ki na la maman nanga na coucher pour na kende poto bien pour na beta disque c'est bizarre oki na za kona na za la zomba na boma deux personnes pour avoir quoi et puis ba tebele ba na ba maison mère ba masebe na mona ba parler na son côté vie exacte. Ah bon? Vie ezate kiti kaka oyo na palais muspe na se moi de kiti diva et mususu ba car pende ba na ngono na car yaki na pe car na été car tia zo tamona ngweza makamba kop mukola teka car ba ben kolo car a pese mo ba teki car kolo car azumbo na e misisa tika na mbo mkena maboko na e moi je vis masanga mo gratana to teka be mvena e mais tant que mon abbé me vit bateau moi qui a mon gratin mais je tout est abbé me venir dans la réalité Thierry mon gratin na petit nanga ami Kili na moi c'est Vanessa na petit mon bout en France mon gratin c'est mon petit tout tamboné trop avec master nanga puisque vraiment histoire na la maison mais mutu na tamboné mingi na carbo tout mo ya ka mon gratin ouais. Dans nos bases, il y avait des principes. Wenge, et dans la maison mère, il y a des principes. Ce qui est les musiciens, ils sont tous les mouvement. Les principes, principe pour nous tous, autant que j'ai vu que dans Molongo Banganga. Cela veut dire quoi? Ye mo via yemba ko kota bunganga te ko maloko lantone ko boma moto te ko majorité plus pour na loi ko boma moto ko majorité c'est qu'il savait que quand vous tuez quelqu'un vous serez la majorité. Il faut qu'on découvre va penser à banzembo ba to yemba ba to yemba qu'est-ce qu'ils pensent dans ça dans nzembo na et quand vous regardez ba clip na bango souvent ba clip no susu baza ko la bala la rapongi baza likola la na costume la liwa. Moi je dis pas quand vous direz que c'était qui cité non ça sont des aventures to linganzambe to sambela to bongola mitema to comme qui attend de la fin to comme attend apocalypse la scatologie que Gog et Magog guerre en ezoya makambo tozo na COVID-19 na monde etali Obama te etali Bush te etali John Biden te etali président Félix te ils ont la compétence na bango te ata moké ils ont la compétence en Zambie. C'est lui qui est le meilleur pour changer. Azanzambe a tempé à circonstances. Mais batu nyonso na monde, na France, na Londres, na Paris, na Canada, bazula ndanga ba obela. Bazana ba ndak pour na confinement. Bozo vina na botsa na makila Yesu. Avec Jésus, il y aura une victoire. Est-ce que c'était facile le succès des Josaï nango comme Josaï nango ndondo base otikaka na facilité nyonso boye lokumu wana epesami na ba musicien nyonso te vous avez déjà na niveau combo motiki yango nyonso ka boye est-ce que c'est facile? Merci les journalistes na c'est pas na ba question puisque aux autres na ba question mo penda inspiré ils a préparé au penda nzambe abongisa ki penda normal
et puis au moment de l'émission tout ça là bato mingi ba Hollanda ba benga. Écoutez, je vous dis que nous sommes à la préparation en Zambie. Dieu prépare tout. Tala Jonas tango akoyaki na mbisi na mai, tango akoyaki na mai, Nzambe mutabisi te koya. Il a fait la repentance personnelle par l'esprit. Il a dit que oh nyo sombonge zo salema, c'est pas vous, c'est moi. Il reconnaissait, il était conscient que c'était ma faute. Il a reconnu sa faute, lui, dans son cœur. Puisque en français, la conscience servait l'homme. L'homme est servi par sa conscience. Pourquoi on a gagné petit, on est le côté maman, mais conscience n'est pas ça. On a que ola la nabi keko, ola la kanaba boyo, zam ta science au kit, on baiser belé. On baiser belé. Cop mobile on a limité, on a la coucher ne bembe. On a le on a des émissions, tout ça canal. Ba pesanga bembe à 20 ans, on a couché na des jours. On est sur mon bébé. Non, est-ce que nga ndé na osali mishu bato ayeba te ba découvrir te. Siko pour na yeba qu'est-ce qu'il faut? Il y a Nissé au monde na Molière, il y a Nissé à maman, c'était moi. Na yeba na gité ko yeba na noté. Vrai ko yeba na za ko yamba Jésus-Christ comme sauveur. Ko tika mabe ko za na kata bana Nzambe. Ngata on akuta na ba pasteur ko la kisami na kibwila. Jean Oscar, ba grand frère nanga que je salue. Tant on akuta na ba pasteur ko papa Nkelani. Tant on ba pasteur quand j'étais encore enfant, papa il dit na bala na kenge abotola biso ba kisi, tant on na ba kisi à l'époque on a ba kisi mo ya basi so simbi bo pakoli ko pesi mo simbo ta bando lando à l'époque quand j'étais enfant, papa il dit na bala tant na kenge pour ba pasteur le ba voyager na ba mingité neti ba papa so tabi na king ba pasteur ba sai ba campagne mingi na monde entier na ko pesa exemple à 2 personnes so ko tuni bana poto ba websa za papa Tambolo Koki. Papa qui s'est mis à Jean Oscar. On a flatté Bangote si vous vérifiez les archives au monde. D'ailleurs, les missions dans tout ça, na Bango, Basalanzambe, les États-Unis, la Belgique, partout au Canada, bazobenganga bazoencourager. Donc na kosenga que conviction c'est ce qui ngai que natika na no succès wana. Cela veut dire quoi? Il y a un français, il y a un adage français qui dit lorsque la mémoire, lorsque l'écriture fut mise en chiffres, non, lorsque la mémoire était la seule écriture, l'homme chantait. Lorsque l'écriture fut mise en chiffres, il se tue à verbe 7 heures. Cela veut dire quoi? Donc on peut ça titre exemplatif. Monitant l'élection Samagit. Seigneur a proclamé au niveau africain provisoirement, mais il y a des députés qui va faire. Batalaki verbe attendre était les résultats définitifs et la cour constitutionnelle. Verbe attendre on a batalaki amoté. Batalika quand nous avons gagné. Mais tant au cour constitutionnel à Kataï Makambu, comme on est na Kataï Zagité, il se tue à verbe se taire. Donc à Kangi Mounokazo Kokoloba soucheté. Vous comprenez? Alors moi quand je vois que Nzela on est en Nzela Mabé, Ndena Tiki Nzela Mabé, na Kangi Mounoko on a vendu. Tant on a vendu qui est les gagnants, c'est moi. Je ne suis pas le perdant, je suis le gagnant. On a gagné. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse me reconnaître à travers le monde, avec vous, les enfants de Dieu comme ça. Bakoye Banga, ce n'est pas un problème. Dans les bons, pas dans les mal. Dans les bons. Par rapport à Yannin Bande au Basso dans la biso papa, nous avons une question au répondre. Par rapport à la jeune fille qui est une musicien, qui est une musique, c'est un musicien, proche na bango wana sort na bango ezala nini. Bon on est ko zonga suna mate moko na zwa epa na bando kende ba fermissement ba mama olangi question na réponse un peu nazo ba fermissement mon maman olangi ndo parler sur l'aveuglement. Au moni bana baso on nyos ba ko zala ko s'exposer na ba télévision mitakala ko exposer banzoto les aveuglement bazo ba te ba kende wa donc bazo tambola ngulungulu ba ko yako ibango sima. Oui, bon, c'est ma bien-aimée. Na web sur le lorsque Jésus-Christ a abîmé na kikwiti. Au moment où tu as foutu habillé, bah, ça va coûter naï. Au moment où tu as winzi, bah, tu as soufflé. Mbasso est aussi là. Bah, avec les tout, bah, au monde. Bah, bah, tout bécola, bah, bah, bégouzalate. C'est là où je te dis que la Bible dit aux hommes de Dieu que vous ferez mieux plus que moi. Nazo mona, on a nazo mona, nazo flatter, nous disons mona, pasteur Jean Oscar qui nani papa nanga
papa nani Kizamina à la campagne Morona triomphale on a mangé là-bas. J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu comment est-ce que Batouandé Kobika, un miracle sûr. Azan a podium, azo ça la prière car on a fait Mutabiki. Sans Kosimba, Mutando Bik Satouana avec Jésus. Jésus Mutazo Bik Satouana. Dans mon livre témoignage et belé d'expérience et pas un Thomas apôtre Tambuluko qui n'est mis. La réalité, ma kamanzambe mingi panaye. Je me suis dit non, il faut avoir un coach. Coach en c'est un papa. Si vous êtes avec lui, vous allez aller de l'avant. Donc, papa on a zane na makolo na ngapembe na ngapôtre Tambulukoki. Aza moto monde ebi na makamanzambe. Oya ko contredire ngana invité kombo ni nani. Est-ce que pour que tu es déjà la sur émission na biso pour que par rapport à ce qu'il y a ba bureau hein to ka ba sanke bureau ya intel a kofi akoya kofi au camarade na ye au oncle na ye bo na bo ba ko suspecter ba musicien. C'est que c'est vrai que bah ça là bas sacrifice il y a ba bureau na bon il y a ba ndeko OK ba singa ba pour ne pas citer le nom n'atteigne pas commenter. Mais vous êtes aux marché aveuglément mon ami, aveuglément bureau, quel bureau? Un musicien peut avoir un bureau, quel bureau dans un Moutasim Beloka sac, Zoaka des matins tu sors le matin avec sac à Moutumoro Landagaye, à Tepe Sodan na Katina Chombo, à Tindako Binga Kabasi, Somelanga Dendon, Somelanga Maï. Donc tu as l'ignorance, tu as l'aveuglement, tu peux trouver la mort facilement. Tu peux trouver la mort facilement, puisque aux aveuglés. Mais tu es aveuglé, il faut avoir une conscience professionnelle que je suis né pour un objectif. Qu'est-ce que je vais faire? Soit au tanguité, au salaire mécanique, au salaire bamakambizé, pour avoir de l'argent. Tu peux faire la commerce aux humains. Ou soit au Kenya l'église. Nzamba akopeso français akopeso makasi akofungola banzela mususu mais soko lobi kolanda mutu na godo kumbela kaye mais tango akokuta bazosenga ye mutu akopesa zate on te sacrifie puisque aux impact tu n'as pas la valeur comme c'était à l'époque on t'a tu potoyer comme mimili mlenga mai na maboko Djika aux présentés na bado Djika venanga oti poto Djika ce sont les erreurs que les gens commettaient à l'époque moi je pouvais pas les faire ils ont des erreurs graves. Aux artistes musiciens, bureau et les orchestre, les bureau, il y a management. Puisque faire les artistes musiciens, c'est pour ça les producteurs. Il y a un secrétaire, manager, porte-parole, il peut winguer les papiers les princes, il peut winguer tout ça, King Tequila, Barojani, Vienna Mikili, tout ça, wana bureau. Et oui, bazo foot avant baza payer. Mais il y en a ça qui on a. Tu es payé, il y a mon musicien qui n'a pas foutu. Il n'est pas payé. Oui, je te dis, il n'est pas payé. Excusez-moi, il y avait un qui est cérémonial. Tant que tu Bemba King qui est cérémonial, tu commines et Bemba, tu as coûté bien à Redia Missavandi, na pesi Veredimbo Titosoli, Mukina Longoli, na moni Masanga et Poupa. Et Pouba, Messia et Jibé, Shaingi. Tu sors la Shaingi, si Shaingi, c'est un nom de saucisse la Naka. Aussi, c'est un 6 nacha, il y a qui va être ministère, maison, mais va télé Mikuna. Na se déplacer, na va petit, na poto une place à ministère, ou une musique à maison, mais va zaki. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tango ba Moninga, ça m'a fait du mal. Il y a ceux qui me demandaient de l'argent. Parce que c'est un mbongo. Tondo. Et ça c'est quoi? Na ça mon thème. Vous connaissez un succès, il y a pas mal. Ah papa, bon bilitanga lo ba pesa nga soki diza pouvoir à bozo bana beta mizi ba futan so ba bombo nga na tinda bilalo ba biloko na ba bombo aloba nezanga te. Sulelo ba faire ba zuma pango ba parcelle ba zonga wenge. Musicien asombi le pango na wenge komoni na ebité. O asombi pena parcelle na mbongo wa wenge na poka wenge na JDT Ferré Lacoste Bill Seleo nani susu mokentonga te nani ebolote te boa kuta uti ne koya mwana bato ye koya teka nani J3 nani susu Zulu mate Zulu mayaka ke Burkina Faso yoka lisolo contact a voiture te na Gibisa Burkina Faso na kati ya la zone là c'est une voiture moi sur boy mais comme on a qui va passer contact maman la voiture
bakambese ebele baréalité ndeko na nga sino obeta masolo mpo bino bana kini bana poto espesa bino bien esepelisa bino ke tous les pantalons qui tremblent n'est pas l'air de musique wana ti boyoka yango ki fanatisme c'est bon okobenga moto ambassadeur ti obengi moto ambassadeur mais na kini aza onje moya kuluna te mondele pa ya pese mongo tatongi ne ndako mais neti ngai ndenge banda kofuta nga te bazotinda nga na kota ba maison moko boye c'est pour devenir un chèque mental oza chèque moko non encadré ozo boma bato na famille na okomi assassin donc ba pratiquer okomi assassin d'abord oyo kozwa formation ya assassin na milieu moko bokomo boma batu pour kinde wapi pour aller en Europe pour beta disque banze mona éviter na lola soto yoka ngo to ba trompette ko boma nyonso ba sacrifice c'était juste pour le profit ya leader mouvement qui ne liboso ah papa bazoyebisa nga soko osali boye te wera komemo na poto te soko osali boye te wera kobetisa discuter soko donc ces messieurs là me disaient comme ça soko osali boye te wera osala boye te wera osala boye te donc le nom qu'il utilisait c'est le nom de Weranson donc par condition qu'il faut faut s'imaginer soko osali boye te okende boye te wera boye te écoute moi autre intimider nga obite wera za na population ebele na kina ba fan ebele makambo zo dénoncer bakotinda batonga biso batindi batona ba monanga te bako comprendre qu'il y a un Dieu qui est très puissant que Batouana. On risque de n'anzela basala accident. C'est très grave, mais merci beaucoup pour le courage nayo. Bandego bazo la nabiso, to komina so vraiment ya émission nabiso. L'homme de Dieu. Au lobby que va ba routine au bomo ça ba sacrifice pour na que profit ya groupe, soko salité, au beta disqueter. Bakomema on a potote babilo nyonso wana papa c'est que ba musicien oyo ke bazolinga bakoma net ke babino ndenge bosala bakombo batika na ba musique ya mokiba ya raipa nanko parce que so bakena ba groupe ba conditionner bango kake avant que bo mata bo yema bo sala bo fo bo za initier bo sacrifier réponse nanga mukusa na pesa yo et ce zomo na ozo sala différence te soit ba disque ya kala maison mère qui bouissa ba alerte générale ba témoignage ba disque zebele soko tiango na ba atalelo au sentir mutunyo se fatelema parce que soit ba disque na bango abimisi mikolo ezala ka ba groupe folklorique kaka na ba groupe baza tiango dans l'impact. Alors pourquoi? Cela est dû à quoi, papa? C'est la dimension spirituelle. Oh, mais minute on a retrouvé sur la maison mère à l'élo. Maison mère à l'élo au venanga zo kumba musicien nous faisons la bangwana. Mutona succès le réalité ça te. Oh. Comme vous avez connu à Wegati. Mutona succès le quoi Wega kuna zate. Mutona na succès le héritier zate. Wenge akale bolote so asali vocal ezali wana cité. Nakosi. Est-ce qu'on peut poser à un niveau, il y a un bill, il y a un ferry. Voilà. Di ba pesa nga 10 ans ya pouvoir à Buzoba, ba pesa 10 ans ya pouvoir à Buzoba, pas nani bill mutaboka nga ite. Pesa nga 10 ans ya pouvoir à Buzoba. Pouvoir ni na Buzoba ba pesa ye. Ndenge pe nga pesa nga pouvoir à Buzoba. Succès mon hôtel. Ba pesa nga pouvoir à Buzoba, ozana kisi, obomi maman na papa na yo mais les leçons de ce master na ngamuna yebi na otanga kombuta sisa na mona bandegoli nde bakufa kufa na famille 3 mois mabakinda master na ba musicien ti azola nanga master na otanga kombuta mais eza ba conseil to pesa mais master na so tali famille na bango regretter mais c'est malheureux quelle sorte de pauvreté za na kata famille wana on dit ma pete ke bakinda poto ndegoli za poto musicien on dit mate soki bandegoli ba muninga mantolo ba betanga na nemo on dit mate on va succès ya pamba quoi bango ka baza pour sa TV ba monaye kombo tambola mokili ye baye c'est tout mais vraiment kili ko ba mutu pona libérer lola parce que ba musicien ya mikolo ya wenge maison mère bazo yo kanate bazo ko par manque bazo signer te ndenge ba oyo ba yaka liboso ba signali ba ko yo kana ndenge nini ba yo kana ndenge nini tango bango ba ye kuta wenge oyo ezaki wenge ba nkoyi ya ba lion ya ba loup physiquement baza makasté oyo baza wana wengete oyo etikala wana eza kaka formalité ya vie asalaka administration na ye kaka ezala nango kaka po balia soki moko abimi wana yebisinga pena ke ye pena aza wenge
Ah, oui, manager, nani, venanga mulupoe, jideta yemba. Banzembo ko mo bembo tala, bo excusez, on est mo bembo. Banzembo ko ba examen, mo yemba ngo. Banzembo ko héritier mana faire bango, ya lelo na moni ekoki ba vono la boyo kanzembo. Ba yemba bango mi balé. Oya zo mata, bazo tobola ba plafond. Yebsanga le na wenge musicien na na capacité ko yemba lokola batonga bazate parce que la dimension est différente, donc la connexion, vous n'êtes pas connecté. Vous n'êtes pas connecté. Bazangi ba méga ba okota YouTube te pour méga ezate. Bazana ba méga te. Ba la méga au niveau le bas. Bazana méga te, méga wala donc bazana moto te, bazana eloko te. Non, bazo peut-être bazo banga ba moto. Bazo banga ne tout cas si bongo pourquoi ba cimetière à ministère de la poto. Et comme ça côté. C'est là où il y a l'argent, il y a Bomengo Ezali, tout est là, voyage Ezali. Au Betika disque, quelque chose qui n'a pas de Kimi. Ils ont raison. Ils ont un sens. Au Kimeli Nini, tout n'a pas de Batika na poto, Kimeli Nini. Puisque Bolobi qui voyage à Poto Ezali, fout Arabi bien, tout là l'Arabie, tout Arabie, tout va bien. Ici il y a du miel. Pourquoi quand vous arrivez à l'Europe, vous ne rentrez plus Bokimara? Pourquoi Bakimara? Tout n'a pas de poto, Bakimara pourquoi? Mais au dire qu'on se scoule la deuxième fois, pour Batimbeli, petit monsieur à côté de la famille d'ignorance, à toi, il a Dundi, Baké, Kota la Bonana, ça va découvrir qu'un tel. Pe ba bangeli wa biko mekate ngana mona musicien mo a maison mais toi na wenge grande sœur na panza ba kitya palais ba kitya diva sika o pasola ngo penda abi falo tika maman na biso za l'envie akola ba biso tamate miletolia le maman biso kenda mabele pona yo pona misala na mezo kipe biso te la conscience des autres les qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Parfois. Oh, je vous dis. Mais moi, je te dis aujourd'hui que maman a 79 ans. Tu vas sacrifier mais Mr. Mwabenga na Canada lobi émission sala ki na mono yeminze mo afeki yuza musala nzambe oyimba nzemba mokine ngabi non na yimba ki texte ya message pour comprendre message ki anga mona mama jamule ikianza na boma papa nanga sia eko simbate bongo mbongo na kosala ka bananyango bakoliaka. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner seulement les textes na boma mama nanga eko simbate mutayimba ngo feri. Dans le contexte, il sait pourquoi il avait composé cette chanson. Ceux qui ont sacrifié leur mère, ceux qui ont sacrifié leur père, leurs enfants, à cause d'aller en Europe pour cette musique-là, ils doivent changer leur vie, ils doivent changer, ils doivent rejoindre Jésus-Christ. Voici le temps est arrivé, nous commençons à dénoncer, comme le qui t'a des droits en Mboka. Makamunyo so inamboka to komo yoko ba union sacrée les mots sacrés là ceux qui ont sacramento ya solo nous devons dénoncer les faux bazala mupanzi que le meilleur gagne. Jésus a sa place naé pour abiki sabato papa nous pouvons commencer que na suka ndengolobi. Est-ce que vous ne comprenez pas que un pasteur, un vrai pasteur, c'est la mission à Jésus-Christ ndekonanga pasteur à Kena Brazzaville côté à bois qui s'abattu ba beki ko longola batuba banini s'il te plaît. Mais à comme une biche à kuti ba handicapé ba vendre plus de 250 bazo télématé. C'est là où la réflexion que moi j'ai nazuko réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour batona ba téléma? Faut que zonge la Jésus-Christ oyo nzambe batambulu ko ki balagisa biso ba idina bala banzambe asolo wana. Il faut qu'on aille ni tous les pasteurs, bas aille ni ba vrai pasteur. Oh nous sommes côté ba science au culte bazo bimisa babilo comme oh ils ont sa Bible soni. Bati ka basa la repentance ba comme cette église lo comme sous. Avant tout comme en 2022 l'église belise au kangama. Nzamba bazo ko sécher yango. Azo bimisa bango na poissa. Tu vas voir, nous sommes ici. Et ko kangama yango moko ko kauka. Combien de pasteurs ba kauki déjà? Oui bien noté. Combien de kaoki? Combien de musiciens bazo kaoka pe kalate bazo sala l'église bazo rejoindre Jésus? Ils vont témoigner. Au mon avec chef coutumier, moi c'est un pasteur, mais mon bali est un chef coutumier du village. Moi ça zoté ya batume, mon bali na ba nzeta bokoko ka kinduki azana ngona ndako. Na ba lion
mais moi c'est le pasteur et ça m'a raté. Ah, au comité. Au comité. Bato baolanda au comité. Comment mobali na ye, moi si naza pasteur, azo délivrer bato, azo longola milimo mabe. Maman pasteur, bozo bengi, bozo boki pe na musique maman pasteur. Je vous conseille. Mais mobali ya maman pasteur, aza grand chef coutumier. Mais azo délivrer dans le mobile na été. Mobile nazo tika na mabete. Mobile nazo tika na bakisité. Mobile na bongani ta changé té. Mazo té ya bino bozo kinde bi bazo tchabi na maboko. Voilà l'enfer. Voilà l'enfer. Yesu nyonso babeli en église à Yesu té. Nous avons que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je vous ai dit que mutu nyonso mo na Bible apoto maboko na mutu té. Puisque banganga na tango ya kala otomone bando sa bakisi na mboka lelo baza su banganga te lelo bakomi na bapasa na ba Bible na maboko bakomi ka na kombo ya Jésus na kombo ya Jésus Bible le vous avez reçu ça gratuitement pour pesa ngo ofele bozo yebisa apôtre tambolo ko ka kotonga mukoloni na tonga ka pe église za motema mutu azo tonga mitema ya batu comme Bible lobi allez partout dans le monde pour prêcher la parole de Dieu. Ndi to mona ki pasteur adina bala na kala zoke bakenge bamboka musamba popo bamujuma ya zotambola ko prêcher mais ba ndeko na biso ba pasteur mususu alelo soka utika poto ka pasteur auti Londres auti États-Unis non pasteur bato bazo kufana ka songolunda na ba Congo na Chila na Sekibanza na Équateur partout na Est pasteur to big sabatwana faut okende mosika otiki na chaussure otiki costume otiki voiture otiki bisengo na ba climatiser kende na ngongi aswayo kende na koyoka mopepa baninga nzamba ko sala bien ya ibeli to ko bikisa mboka na biso. Merci beaucoup papa, mais tout le monde peut reçu qui sa émission par rapport à ba pasteur oyo ba ya ma musicien na église musicien ya moto aya tie di place di boso alobi bona ba pasteur ba muna te ma ba nyonso bimisia wa sont des pasteurs, ouais, pasteurs na biso to bien ba commerçants, sont des pasteurs commerçants. Un vrai pasteur sotane tout le papa Alexis so comme une église au coûte 10 personnes papa bande mater. Ça c'est un vrai pasteur. Beaucoup de pasteurs mususu soit comme dans une église a bandi côté a bandi baza na kokota. Ça c'est un vrai pasteur. Il y a des pasteurs avant et azotuna. Batondi basali plein. Babi pasteur ya ka pasteur ya ka côté. Je vous pose une question, aux questions je vous réponds plus que aux journalistes. Il y a qualité aux journalistes supérieurs. Bazulanda yo vraiment monde entier, ba émission de la qualité. Nous voyons ce qu'il y a. Est-ce que dans Jésus-Christ, na pasteur dans l'église, nous comme l'émotion c'est Jésus. Pourtant le pasteur est en retard, il est retardataire. Très bien. Et comment ça la constant dans cette église, soit il a contact avec Dieu pour ceux qui tiennent le bosso. Ceux qui maman a été comme un paco qu'on a bandé pour y avoir une bataille de place, allez constater la bataille de la ciment, côté bamba déranger. Ça c'est un constat. Deuxièmement, tant qu'on bâtit maman on a qu'on a souka, caméraman a filmé à souka kabaté, c'est pas costume et souki. Image na ciment pena zogaté. Quand Jésus a sa place né, puisque la Bible dit qu'il y a rien comme Moïbi. Au bah Jésus comment? Ba pasteur aux musiciens ba tie bango liboso ba personne ba kiti ba commencer ba publicité ba marketing ce sont des commerçants bango objectif na ngeza ko luka mbongo so ko tali administratif na bango so asombi lupangu ko mona tie kombo na ina ba na mosi na ye mais tandis que na communauté à l'église selon l'administration cours tozui ceux qui ont annoncé Kimbangiste par exemple, les néo-apostoliques, les catholiques, sans quoi qu'ils n'ont pas valise. À côté de paroisse, ils ont quitté à Longwe, à Keba Congo, à côté de la valise, puisque nous sommes la communauté. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis Martin Luther King, avec Osala Nani, excommunié dans ma Romain, avec l'église protestante, à se protester contre la Romain. Mais le vrai pasteur toujours dans mboka bazo sunga pe batu bazo aider pe batu toujours on appelle matia na bango ba evre na bango bazali pe ya malamu mais ya mabe ba komi moi ibile na kati ya société de l'autre dénoncer. Merci beaucoup papa, c'est la fin de notre émission. Malobano Yasuka, conseil Yasuka, Ninyoko le Bapé, au PC votre numéro de contact.
Bon, malheureusement, suka na zo pesaka ke bande kuno so bazolanda à travers le monde entier. Merci nzamba pambola bino. Nazo luka musala te, nazo flatter pe mutu te, nazo kosela pe mutu makambo te. Je dis ce qui est vrai. Nzamba kosaka te pe atikala kokosa te. Nzambe pa lelanzala ngaka mutu moko te. Mokolo moko pe te nzamba yo senga mungu na ndako na bino po alambela po azana nzungu te. Na kopesi merci na évangéliste Emile Lumbala na Londres, Mama Tina. Na pesi mbote na nga na pasteur nyonso na États-Unis ozobenga nga tina na Belgique, monde entier. Na pesi mbote nyonso meilleur fait na bana nzambe o balanda ke mission nyonso pour za mission à qualité, za mission zo sa vérité. Alors na ko pesa bino maloba malamu kina mbale zoya na ko sala émission dénoncement o na ko signer ndenge Yesu asignaki vine na croix. Na ko dénoncer na ko tangela bino komba pasteur wana na ko tanga pe komba église wana na ko tanga pe komba garçon amema inga ndaka banganga wana soki tembe ba préveza soki pe justice na ko nimana samba na bango na kolonga bango nasi na kolonga bango bana nzambe ba kotelanga alors botsanga na ba prière puisque ba menace ezozala nango na monde à ténèbres mais obondela pe makasi basala nzambe konanga kotina zala makasi na yeba ko bimisa ba secret sous ba secret ebele ba secret ebele ya kopesa na pesi soumer vena mama Isabelle na France nzamba pambola yo na Timba Musei Enzuzi Musei na Londres nzamba pambola bino batu nyonso bazolandanga et puis na kotuka bisa na kosala prière nanga mokoseke eza mission ya nzambe tokotikala boye te nkolo topesi yo merci na ba oyo nyonso batiki koyoka liloba no kati na etando oyo eke tika ete ngolu no makila na yo miséricorde de Dieu ezala na ndako moko na moko tika ete 2021 oyo ezalaki ya kokauka na vie ya moko na moko efungwama oyo nyonso diable atushaki vie na ye libota na yo maladi na yo guérison olukaka misala ozwaka te okotisaka bademande bazongisaka yo 2021 kende susu essayer belela makila ya Jésus-Christ repentez-vous kitisa mabolongo na se belela kombo na ye azanzambe ya temps ya circonstance yo mutozo bela zwa ko bika yo mutoza malade bika na kombo na Yesu yo mutobota te bota yo mutozangi mbongo ya voyage zwa voyage yo mutoza na problème ya santé zwa santé ya malamu yo mutozangi kimi na libala zwa kimi ya malamu na kombo na Yesu Masia amen. Kombo na numéro ya téléphone ezali 081 18 25 869 081 18 25 869 yango pe na salaka na WhatsApp yango pe numéro na ngana zanango. Merci beaucoup na bande balanda biso boko benga biso komela biso na ba question to tunité prochainement to retourna papa ozongela biso lisusu. Merci na Arnaud Diazai sima ya caméra bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans les seigneurs sima na to ya ko lobaki nzamba boye to kwaye wapi na maso azo sa la biso bien donc tozali na flat Fedaouz, Fridaouz, donc aux en a pour ça au Lexaba séjour il y a bien, donc Nangaba, donc flattement il y a bien Zali, primo il y a bien, donc c'est gagné toute tournée émission Fridaouz. Merci beaucoup Nabilanion Stobolanek, Biso Bonzambe, Nabonzambe, Yesunde Mosokisi, qu'on se retrouve à la prochaine. Bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, on peut l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces.
de ces deux traces. Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser? Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser? Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akenda ye. Misa mungolo tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka, amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende.
ntango ezakoleka ntango ezakoleka ntango ezakoleka. Le temps passe, Alvin et Bea, tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka. Le temps passe.